Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste un bêta Tindika TV pour que vous avez information ezali précise, réelle na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number 1. Bonjour fidèles internautes, il y a 6 nabiso et Tindika Télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings. Oh bon, mais sans toujours qu'on y a manabé tandomike nabino, bisika no soba on a pu écouter nabino. Bon, continuez qu'on s'abonner na kata Tindika Télévision et qu'on sala malamu. Ndeko azuli baku ya koyamba basa on a biso à partager na ndeko o azuli ngongate pour na koyamba ba émission topé basa on a biso et qu'on sala fama malamu. Na bosante babos tanga papi kelina rifin qui sombe ma fraise de partout be dit mwanza moté mali da tango pe na bosonte la civile nyanda na bosonte jema qui pe la bosanote na koloba moté pasta. Mbota Madame Sephora. Sangonin papa. Pana beto na zana santé mo ya golobate. Kitoko ozomone na vimbite. Na zolia na mopepe ya fachi beto. Na vimba na tambla l'aise. Fachi beto na tambla l'aise mutoko tuna ngai o biro de o boy na boy. Bazoka mopepe wana nani passer ali ya IDPS mwana fachi beto. 100 mètres. Basta toyoki ya ozali koloba ke basili kotia maboko likolo ya le sénateur à vie Joseph Kabila to lukato zo moins éclaircissement to éclaircir bandeko basali kolanda. Ah oui, Madame Sephora na sepeli na tindika o balanda ka passer ali. Na banzi na lobaka mingi te. Batu mso balobi o baye komona passer mais ngamu tuna banda masolo. Tellement na linga kolekana ngana bilili te na za mukolo na za de âge ya 90 na minute oyo. Nde umoni na vandi ao o baebi poto tutu boyebi na za de lo na émission ya chaîne oyo bolanda ka makasi tindika so balobi tindika c'est-à-dire Tindika TV na Sephora tozali ao na lina ebisa bino po bato ebele bazo ndima obie bazo boya obie bazo ndima so bamoni bache Kabila kraka nde bandimi bakangi Kabila. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, tire Londres, et salut ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. Secret Elton Store et Sali Kakamoko. Le sérieux. Accueil na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Oh la première classe, il y a qualité supérieure. Oh yonde ma bombe à Elton Store. Oh yes. Mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret Yasolon, où y'a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Posé sur Kotamboli, Masangasima. Eh oui. Yango ne va produire ce comme na katia Eden Store. Là va produit alimentaire. Pour ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Ah oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Soit bamoni Kabila na Selimbao nde bandimike bakangi Kabila. Mais nazo confirmer bino Kabila déjà za mukangami. Na kopesa bino détail ndenge Kabila kangami. Na koyebisa bino ndenge Kabila kangami. Yango wana tozana émission
na télévision tindika na madame Sephora na expliquer bino lukula ya yaka kolukanga makambo okomona na lina kota kimi mais bolanda na kozala pressé lelo na lo bambangu mbangu po na lia immunité te po suka kokima ngai Kabila bakangiye Félix apesaki Kabila temps ya kobima na mboka Kabila boyaki Félix akoti na pouvoir bato ya Kabila balobi bapesaki ba date déterminée bapesi date na bango ya suka nazoyebisa bino tindika bolanda balobi so leki 2 mois 6 mois ekoleka te wana bato ya Kabila bamoni 2 mois eleki o 6 mois eleki ekoleka te 6 mois eleki yango lelo Kabila bakangie ndenge nini awa ezali likambo ya IDPS te awa ezali likambo ya peuple congolais faci tant tozobenga béton c'est-à-dire tant osombi lupango oclôturer na béton wana ata tracteur ye avant epikula béton wana puisque ngai pasteur na zape chauffeur il faut sentir puissance na volant na pa wana po ekata béton wana yango faci akangaki béton Congo mobimba sikoyo Kabila bakangie na sens oyo boyoki nzembo ebimi o bakangi chala mwana mayele faci beto alobi engra azali yete ezali Kabila batika mama chala mwana yango batika ki mama chala mwana c'est-à-dire engra eza Kabila na sens nini asengi moninga abatela ye na 2 ans Kabila komi koluka aboma Félix mais akoki te yango wana nzembo ebimi engra sikoyo kokangama ya Kabila ye ndenge nini na minute oyo nazali bref masolo nyonso ndenge elekaki baye libanda ya mboka bolandi naza bref nazokende mulai te nazokata Kabila alobi accord so Félix atosi te akotumba mboka ebandaki na Shadari ebandi na mwasi na ye eko banda na ye Kabila o libala yango biso ba pasteur to bulisaki libala yango te na commune to moni ata burgomestre moko te libala yango ya ndenge nini ya munoko sikoyo baye Kabila balobi Kabila ama yele ta azoba akeiko senga accord wana po babatela ye moko yango azo anime libala sikoyo tozomona tina na yango te nde libala ekufaki Jean-Marc 500 VJK lobi libala ezate Jean-Marc Augustin Kabuya lobi libala ezate nde omoni Kabila alingaki a voyager nde place nazali yango wana na boy kokende na makambo ebele Kabila alingaki a voyager akende Lubumbashi wana ifo akende akiti Lubumbashi akeki Kisangani pona Kisangani na Congo nde province ba rebelle babandaka kuna rebellion bandaka nde kuna oyo molele abanda kuna Mongurijaga abanda kuna kudia kubanza abanda kuna ata oyo tozobenga eroyo Lumumba abanda kaka na Kisangani bayebisi Kabila okobima mboka te bayebisa ke bon jet sepelaki bakati jet Kabila akite pour la deuxième fois Kabila ki akoti suna jet balobi okobima te Kabila kiti na jet Kabila lobi peut-être jet nde bazoboye bima ake kokota na avion ba passager bayebisi DGM o bazana aéroport Kabila alinga ken mwana mwashana lobi Kabila kita bakitishe Kabila telemi asimbi luketo lobi ezalinga Kabila umi mutu mususu mama Sephora balobi eza yo Kabila okopumbwa te Kabila kiti tango Kabila kiti akesko na avion ba passager akoti alinga kende balandi balobi mandefu eloko balobi awa mandefu matalikolo te mandefu ekomata likolo te avion na yo jet so ekopumbwa epumbwa nango mais yo Kabila okomata likolo te wana 3e fois na avion ba passager Kabila azonga te asali nini azongi tozokosa te na lobi bien ebandela émission formons les associés formons les sila Kabila kita 6000 skulketo atali likolo alobi c'est moi bakomi kobenga na Kinshasa nani raisa 100% mais ayaki na kombo ngote shina rambo ayaki na ngote bakongole bato bapesaki Kabila vandi tango Kabila vandi
Première fois en avion, deuxième fois en avion, troisième en avion, passager à l'obis ça ne va pas. Na beta quatrième tour. Awa na minute ya suka nde uzoka indi. Baye libanda siko ya mboka bola na mama na likambo yango wana. Engindi. Kabila abengi mutu gake azoke nezela chikapa. Balo batali balo tomoni mandefu ezoke nde chikapa. IDPS. Likambote, mais peuple congolais, nde balandi Kabila bazui e bazongisie. Baebisie papa okobima na yo na Kinshasa te. Awa na minute oyo nazobisa bino Kabila azali awa na GLM. Olinga te Kabila za na GLM. Balobi okobima Kinshasa te. Kabila simbi luketo alobi na salaki erreur ndenge na lobaka pona tika pouvoir il faut babeta nga bal na mutu. Kabila zola nanga na bilili oyo. Tindika balanaka ngo mingi monde mobimba tinazi na Ethiopie na baleki nanga bazolanda ngo zela mama Sephora olukaka nga makambu sikoyo olingo bungisa nga ozamu ta Kabila peut-être bapesho mongo sikoyo olingo bungisa nga ndenge nini yo tikana kende soki mitune kozala mama Sephora oya kotuna wana okobungisa nga Kabila bazongisi kozonga ya Kabila awa mwasi ya Kabila lobi lukula Kabila bazongise nga pena kimana bana wana nani Olive Lembe tozolo baboye Maluku na ville ya Kinshasa c'est 80 km. Olive akeya kati singambu yo kande bakangie na ngambu ya mai ya Brazzaville na kote ya Maluku alobi azokende kiba wana ngaite Olive Lembe bazuye bazongise na Kinshasa azongi awa alinga kende kiba ozoki makishasa za kosala badon yango yo Olive Lembe ozokende wapi Kinshasa ye bololo eyindi yango c'est-à-dire nazo ibisa yoke famille biologique ya Kabila bazali awo na Kinshasa muto akobima Kinshasa azate ko banda Zoé Jeannette Olive Lembe Kabila tout batu na bango tout bazali awo yango na ebiso batu bazana miso nde tozomona pwanga nazana miso mutu mobimbo ezobaloka ezomona Kabila bakangie lokola bakanga ya jame ya nandi ya Gambi siko batu bazomona bazela Kabila na nani na prison te mama Sephora nazo ebiso tinda batu na yo na Kingakata batala na minute ochikata sana entre ya Kingakata Kabila kokota lisu Kingakati te Kabila na minute andimi wi bakangie omoni yo bazolo bawana lukula Jean-Marc Kasamba wana Jean-Marie wana lukula za libre azolia Thompson yango azokwa me Kabila na minute ojare zo bimaye esika ya azali Kingakati deja na entre wana shikata baza wana akokota lisu Kingakati Kabila deja azamu kangami akobima mboka te awa Kabila azali awa na lingina yebisa baye libanda baye bake Kabila akobima mboka te famille biologique ya Kabila bazali awa mama Sephora nga pasteur mutu nazo confirmer mutu akobima mboka azali susu te bakosamba awa oye bake exemple typique oyo Barnabe acha alobaki bakobeta président Mbuma bakangiye na bwatu na kilote bwatu pe ya nzete azawana na prison zoyo kanga kolandanga na bwatu ya nzete alinga katsa bakangiye bazongisiye bakondane ye nanu te me bakateli 3 ans na amende ya $10,000 aloba réunion bakotaki oyo bakobeta président Mbuma nani akosaki réunion wana baza ebele yango na ebiso Kabila za mukangami ata basengi audience pas président bakomona te ndende ko ya uti ko loba dialogue ata mutongo mutu na Yesu sala dialogue Félix akodialogue na nani na minute o Félix swali ko sala dialogue akusala na ba ange na Yesu na biso ba peuple congolais mais akodialogue na mutu mususu te tomoni bande comme na ngambo FCC basili koloba ete pourquoi est-ce que tozali komona ete liberté d'expression ezalité pourquoi est-ce qu'à chaque fois comme kaka soki muta lobé loko boye directement batie maboko Nathan esili koleka ezalaki batiaki maboko likolo ya Henri Magie et puis esili kokoma pona Barnabé bazoko mituna la prochaine personne to mutu mususu ekozala nani bamoni neti liberté d'expression vraiment ezali susu te mama Sephora na sepeleka na yo makasi na mituna vraiment mituna toujours c'est comme ça il faut tout na mituna oyo ekopesa baemboka esengo papa Luambo ayemba ke lelo ya yo lobi ya moninga ezanga ita
lelo bato ya Kabila bazomona yango mabe ndenge nini. Net Ali Majiwana azalaki président ya Ligue des Jeunes ya PPRD abomisi bato ebele soki balinga baleve mwana ya Kabila mukolo c'est Ali Maji babomi mukendi awa c'est Ali Majiwana Ali Majiwana mama babeti bango gazi muke na so région ya Matete baleli yeba esuaka yango bayebisaki bango bakolo nzela eza IDPS bakolo nzela eza batu mususu eza binote tango bango bazali koboma batu bayebite eza mabe c'est-à-dire soki omoni état de droit état de droit kolobake toza bazoba te état de droit il faut bakanga yo so salimbeba état de droit il faut justice esala nini etelema yango moni batuni mituna wana eza baza na mayele te bazoba papa Etienne akufa aloba prison ekozala kolona cravate bazobosa eza banani eza biso te eza bango na minito bayibi mbongo bayibi biloko ebele siko bakose retrouver na prison te ndenge nini alobi o banabe basakanaka na mokunzi te ozo comprendre basakanaka na mokunzi te basakanaka na mokunzi zoba il était comme Kabila po ayaki na bote na bikumba ya ngombe na mbula mukelu kula tonga ayebi kotanga te me fachi aboti bana tala nde batondi soki oboti John Sinai na ndaku na yo yebake lupango bakokota te yango c'est-à-dire oya kosakana lukula Ali Maji asakani totie na prison na makala tozo benga selimbao bakokanga mananu bakangami te omoni oyo batikali wana lukula bango ikasa joana bazoyiba te prison zozela bango lukula babushab lukula ba Claude Machala wana prison zozela bango baza ibele nazo chama na munoko te baza ebele presque FCC mobimba bakokima te bakotonda na prison ngai pasteur Ali nazo confirmer Janine Mabunda prison zozela ya aliaki mbongo tango azali ministre ya portefeuille eko chape yete ata likambo ya o député afundie toza kuna te Ali Maji akufa te etali biso te kamere amela levir te tokotungula ye na mundongo akozala kaka na prison. C'est pasteur Ali qui parle. Pasteur Ali tomoni pe nemi mulanya sili koloba ete beton wana pata alobi beton bako réduire ango to bako komisa ngo poussière komisa ngo poudre to ebite pourquoi est-ce que sili koloba bongo nemi mulanya za mwana muke mwana yoka shadari alobaki toko tumba mboka almete na mafuta epelaka almete so kwena mafuta epelaka nemi mulanya atuna ministre ya justice oya bengaka yemei telefone soit éteint nemi mwilani azali nyoka na Kabila na ibakati mutu lopele nde zo bouger azali na mutu ya kobangisa na au na IDPS te yango Jean-Marc da ogise balobi omoninga passer na vanda na yebi arme o babenga kawana na yebi babale na ngo nyonso omoni o batondi oyo bayebi gaz nyonso tobanga kaliwa te tokufa kala tokobanga eloko te wana pe alobi eloko te yo nde ozobanga Sephora tindika balanda bino nde bozobanga ni mwimila na zanani liwani na zobangisa akoboma nani eloko te akobima pe te kala mingi te tozobanda traitement oyo affaire toyebi ndako maison par maison nemi mwilani azela biso tobanga keloko te mama. Les gens me demandent si je suis à Ouvira. Les FCC m'a payé les transports. Les FCC voulaient que je disparaisse. Tu habites, changer maloba bazaki na ngam. Non, Bitakwira azalaki mutu ya FCC. Bazali babike ndebi bizonga. Na minute oyo Bitakwira azalaki na oya. Mutu atindi kuna sefachi beton. Wana azali kobanga bande kuna ye kuna me asia anime asia lobi kuna ke na minute oyo tolanda fachi beton soki a changer malobeza lukuta puisque Bitakwira kokisi déjà une semaine na est azolanda nga pe bien hein
azolandanga bien akoksi kuna une semaine azalaki kaka kosalela Faci Beton animation fête na fête kuna na este mais soki abaluki ezali mpona kofete puisque tosala nde politique peut-être amoni balinga baboma ye yango wana alingi achape mais Bitakwira asi akoti na kati ya Faci Beton na minute oyo na RDC batu tu basi bazongi na nsima Faci Beton ese mobimba landa bavio ndenge ezobaluka kuna fete na fete yango wana mwana ya liboso ya Faci Beton Mike Amer oyo avandaki na mabele alobi na Congo tozalika na président moko este munduki ekolela te kaka wana ozoloba lobi batu ya FCC au na Kinshasa bato balandi bango balobi Faci akekoluwe ba mercenaire angolais bakei kuna metango bango bazalaki koluwe biso tozala kokipeta tozalaki koloba te bayebake mokonzi azwaka basoda partout mpona kobatela bampata na ye Bitakwira aza na eloko alobi te azali nsima Faci Beton azosala nde politique awana azolaki kokosa nde bandeko na ye asi akoti na cash na minute oyo. Pasteur Ali tomoni famille ya Thérèse Kapangala bazali ko regretter to bazali ko réclamer justice parce que bandai ko s'attendre été na consultation tata ekolo abengisa bango afin que bazala consulter mais amon ba moni été ba consulter bango te famille ya Thérèse Kapangala nda consultation wana ezali union sacrée bazo peser te tozana tina na bango te tozalaki na besoin na bato oyo bazo peser net base ndenge telebi boy Kapangala oyo yebi ye azana combien de députés asala peni na Congo tozali na besoin bato bakosunga mboka baleli toboite mais mokonzi atandaki maboko batutu baya bango siko eloko esali bango eza orgueil ayebi biloko ya zolo bawana akolandanga pe oyebi mukanda ya tindi sese lelo soki Sephora oyebi te nazofungula yo puisque biso butu tozo tambola batindaki mukanda balungula bilili pourquoi yo lingo kende na considération il faut kende na moi ndenge pe ba Bitakwira wana bakenda mais yo lobi balungula bilili pona nini ezali azobi kosa ye moko azali likopa na ye za pepele tozana tina na yete. Tomoni Pesusu Emmanuel Ramazani Chadar assis koloba été notez bien que la consultation n'a été inclusive aucun problème intéressant directement à la population. Maman nazoye biso consultation wana ekomaki lukula eleki na biscuit quick na elengi eleki na lobby eleki ye alobi yo yebi esika za na minute oyo aza wapi il faut bima na bilili soit na télé 50 soit na RTNC aloba tomona ime aza wapi alobele yango wapi yo ozali mopanzi sango ozwili wapi Shadari aza wapi pesa na réponse esika azali aza mokangami moyibi azokosa consultation esi esili nango na minute oyo arbitre aza moko Faci Beton tozo c'est la semaine oyo soki abeti piololo mpona kopesa bato coupe te semaine tozo banda azopesa bato coupe du monde banani population bazozela mais baza pressé te population ndenge batondi boye bazali pressé te bayi comprendre que oui il faut bazala nsima ya Faci Beton ndenge azotambola yo ndimaki ke 2 ans oyo bafingi Félix soki ezala mutu busu mbele guerre eza na mboka mais akei malembe ti akangi mutu na minduki na basoda na bapolisier lelo akangi na malembe c'est-à-dire population ayi comprendre oui Josué azana politique yango bazozela ye pe azolambela bango po soki oza pressé okolia fufu mobeso okoya kobenga na mwasi na libala azolambela bango soki semaine oyo apesi biso coupe te semaine tozo bande koleka te ngamu tozo confirmer yo coupe c'est-à-dire quoi tozo zela informateur tango avant apesa biso informateur azola nangati avant apesa biso informateur akopesa nanu biso peuple na ye compte rendu ya concertation akoyebisa biso ndenge eleki masolo yango eleki ndenge nini soki apesi biso nyonso libi iyo abimisi biso sikoyo informateur sikoyo nde akovandisa masolo oyo toyebisa bino banda kala kaka bino bapanzisa tozala koloba bozoboye tolobaki transition sans Kabila yango oyo yango tozokende semaine oyo tozotala lelo lendi
totalela mokonzi moto akopresse mokonzi azate et puis na union sacrée ou bien na consultation lilobeza ye moko o toyokanaki na yonga premier ministre mama 1000 mètres ozo comprendre 1000 mètres pour Moïse alobaki boye sans béton te na lingana kota na Congo te c'est-à-dire batutu bazozela fachi béton na minito azolanda biso oyokaki Jean-Marc Kabunda baloba sololi na ye na fermeture ya concertation c'est-à-dire ba peuple nde batondi bo toza à l'aise muto akotungisa biso azate Kabila asia kangami mama bo mitungisa te. Fidèle internaute, on peut voir comment la souka na émission na biso to kolukato zoma liloba souka pa pasta ali et puis to zo contact na yo pour na bat baza pour so kota contact no bosande na lingi na ibisa batu ya libanda ya mboka boy et puis na zo ibisa Fati Beton ndenge na minute oyo ba congolais nyonso ba melie ba vérité zo bima seko bima lelo kinke mulumba alobi vérité nyonso ezo bima nzoka ba député nyonso tozala komona ya FCC bazalaki nommé bazalaki voté te ngai te kinke mulumba exemple ezali na nani mutu ya idiofa wana nani Obe Minapu banomaki ye azalaki voté te yango moni ba peuple ba comprendre tozui mobikisi ya Congo lelo tozali le 30 bana Israël babimaka basalaka 40 ans il faut tozwa sikoyo 37 ans d'élite plus une année ya pouvoir tozwa sikoyo lelo tokokisi combien bosala calcul 40 ans o bana Israël basufraka na Egypte yango tokokisi lelo ozoka bana mayele na UDPS politique oyo esi ekimi batu ya FCC bayebi eloko te tokokisi 40 ans yango tobimi na Egypte tozokende vers esika Fati Beton akolesa biso c'est-à-dire na minute oyo mutu akobangisa Fati azate po Fati azana minute azana peuple azana nzambe azana tout na ebisho basoda ngolais basopani eza basoda ngolais te baza États-Unis d'Amérique yango yoki ngoika sanje moyibi alobi ba éviter Kabila na Biden a invité Kabila na quelle qualité Kabila zanani na minute Kabila zolela ba ko inviter na sens nini mama na ebisho machi chintunga ese koti bako zwangai menalina lo baboy poto mobimba Asie Amérique Afrique bozala Kabila boyeba Kabila basi bakangiye po akobima te ndenge ka bakanga ya jambe ndenge pe bakangi Kabila awa akobima te Kabila asia kangami awa tozozela arbitre abeta Real na Barcelone nani akozwa coupe Real na Barcelone c'est-à-dire Jean-Marc Kabunda na Passer Ali nani akozala na président na parlement président ngai Passer Ali ou bien Jean-Marc Kabunda puisque batwana nyonso ya FCC basi bakei 1000 mètres bazate Janine Mabunda tango vie be tambulaki asumbaki na bilamba zoko kata kotele matin na minito ntambo mwamba to ebite so azinda na mai to ebite ilunga lukamba nonanta netinga ya kota na mabele bazali susude OK numéro na ngai ezali plus de 143 9 91 30 87 77 Passer Ali plus 243 9 91 30 87 77 9 91 30 87 77 Passer Ali okoluka ngai okozwa ngai mais tokoti masolo ebele te nalingi nakoti oyo na lisolo moko oyo batu bazali koluka bayeba na miniti oyo tant consultation esili balobi nini tozokende wapi yango wana kamere bapesi elevire balobi batungula ye azala kaka wana akobima te
Fidèle internaute, on vraiment na suka émission na biso. Merci pour le bande relance bazuli baku ya koyamba biso na kati ya Tinka télévision. Bande ko bazuli baku te pour yamba basango oyo. Ba me ko partager na batu mususu ko sala vraiment malamu. Chaque fois ça la toujours na sima caméra na bosani yote. Marc Musa de papa on monte pe na bande ko balandi ya Tinka télévision. Tout le monde est vraiment na balasima. On se dit bye bye à la prochaine numéro.